On a toujours connecté sur notre chaîne Rossini TV pour être toujours dans l'information. Dans ça, en direct, il y a Tchaoui, la marche, il y a qui est organisée par la Mouka, Balobi, Fosseni, Alongwafo, Rossar Akene, en direct, la marche Bolanda. marche na biso ezali po tolingi tricherie te na baélection totelemeli ndenge bato bakotisi mutu moko en violation ya baprocédure nyonso mpona baimpose opinion ya famille politique moko tokondima lisusu te peuple congolais akufi babomi bato na bandako ya nzambe mpona kozwa baélection ya malonga tomoni désordre ya 2018 ndenge ye komema mboka na mobulu tokoki su kondima yango te yango wana totelemi mpona kosenga désignation wana elongwa bareforme loi électorale balongola loi oyo batiaki mpona kocaporalize bamagistrat biso société civile toye na bamarche nyonso oyo esalami mpona tosoutenir peuple congolais majorité moko te eleki le peuple en marche elelo tolakisi ke majorité populaire eleki majorité nyonso bakotiela biso eza droit na bango bameka na bango mboka eza ya biso nyonso. Merci. Avec un mouvement, hein. Vérité à moi. Vous pouvez des rapports, on a pour la chaîne maman en nu. na Pascal mama na bitumba na dé batake biso mabe bakuluna na Pascal mamuna makasi batake biso bakuluna na Pascal batindi bakuluna na Pascal pour na salir personnalité ya marche à la Mouka. Alors nous sommes en train de trimer sur la part dans notre pays pour monsieur Kabila Rosa Malonda il faut alongwa place wana eta bataka wa sala boy Rosa Malonda alongwa na Kabila moko kufi kwa minduki Kabila kende minduki dans cette il ça va pouvoir ya bango tabatika te so bako katabatika pour la même moral pouvoir ana ya biso ne Félix zéro pouvoir ezali ya mutu osala désordre te mais la PPRD kuna bimiseli biso macheti kuna liboso abunda na biso otumboli mutu te.
information en temps réel. Au moment où nous sommes marché juste pour vous côté la mise en avant. On peut se donner information en temps réel. Je des alliés et on remarqué machallah que le salut pacifiquement jusqu'à présent depuis aussi qui n'a pas président Bemba jusqu'à présent là bas salamu quand tout le monde ni gaz to connu on n'a pas ma tété tout le monde ni gaz batalamuka bakani batu dans le ville batalamuka ça marche pacifiquement batu quitter et le côté là tout le monde n'a pas ma tété calamité la muka population congolaise oh la muka sensibiliser qui va côté limité tout comme on n'a pas ma tété batalamuka basali marche pacifiquement babu quitter et le côté tout ça quand ça marche ça c'est donc obésité Tchangou est comme un pays Tchangou est comme un pays maman le bébé bon exacté binomo bon ndenge makamdenge kende donc ma to marché et le kwaliboso contre moto bateli biso na seni aza mutamabe les deux ça que mboka Congo passe sur les fort passe likola passe vraiment ya moto termine nzela poto lité bato mabele so bazo bundisa peuple congolais tala le dollar comme na combien bazo ba coronavirus bela bato basamba bito to kufati tala to boyi makambuana mo makambuana to boyi yango na mito to la posa peuple congolais to solution bien résultat beto zwango marche le tamboli na boyi basanga soki ngabwa
c'est la côtière, la macuna, la commune. La côtière, la la sia. C'est pas mal,